Na ebisaki na bémission bato monsieur eleki. Fallait ezala bijou te. Sikoyo, fallait pas ezala bijou pour na mutu wana ngana expliquer. Il fallait pas que eza sikoyo ya bijou. Mais tant aza baba botami baba, aza bandeko ne balobaka. On comprend. Mais fallait pas ezala bijou. Je t'ai dit, je vais t'en parler. Bablo na baba okende. Tu m'as pas msuba okende wana. Ba monyo jouer ba tableau belé. Mais on va chez les parents. On a charge té, on est l'autre côté. Mais ba monyo TV belé. Bon, OK, le la mobile. OK, le la mobile, le si mobile. Tant pis ici, on jouer ba tableau belé ba monyo wana, on a basket té, on a jeans sa propreté. Non, premièrement, Martini Aza Fimo Boye a joué déjà bien, ba sollicita qui est à Kenara Dana Banzonzing. A tigara déjà ba pointe ne ba place à l'ékaki, ba producteur ba comment baigner par rapport à Moussa n'est pas ça là il y a bien. Et ça peut ne bande ko super ko ba lekarati. O mona ka babute, babilo babulongele. Amen. Mais oui, Aza produit Lisbonne no boye, félicitations. Ande ko nga jouer. Ouais, premièrement, dans le banane de connexion sur Bali, peu bazo bala bareto mezeya. Na pesa faute na mibali na mibali te na bashi. Basi pour la nuit pesi basi. Po ba mingi ba bala ndi bande connexion basi ya maboki. Mibali bazo bala ve matia par papa Serge da Outiki, je te salue papa Serge. Bala basi des chances à côté na biso bala basi. Faut arrêter ça. Tant que ça moi si oza katina nzambe katina nkolo yebi parole de Dieu au sani waritango o mona ke za calme au sani waritango o mona ke za calme. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, Nasara la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous.
Voilà, émission na bino bolingaka mingi vérité ya mokolo molelo na yambeli bino bongo hein, aza artiste comédienne, il y a groupe Lisboy Fondation, il y a président Ladi Esobe oyo azalaka wana na papa na ye wana na PCP mbote na artiste babi artiste sans foi. Président Ladi Esobe bambote na yo nazali bongo na Rihanna na plateau na biso azali artiste comédienne to solane par rapport actualité et ko ina ngamba artiste comédien ba pemisa ki biso vraiment mwandambu mais balamuki kibombanda yo kibombanda na kati ya artiste comédien to kolobela ngope to monaki libala ya mama na biso Bijou la reine awotaki ko bala mais après libala likambo yoko bima ye nandi ko na biso artiste il y a groupe kaka ya président Ladi Esobe Monsanto oyo bakoloba ke azalaka ex mwasi ya mobali ya mama Bijou la reine to koye bango vraiment elongo na ndeko na ngai tozana ye na plateau na biso Rihanna Montréal soki oza même langage na ngai fungolanga déjà plateau na pesa déjà invité na ngai Rihanna meilleur V Paulin mobala mwindu yo kosu kosu na ma covid tenzambi covid kosu merci ko mbanga na plateau na bino esalinga bien na moni bango ba wale kaka na internet mais bazara na studio te ba décorera la plateau te félicitations à maman Sarah courage na sepeli magugu elengi bonne santé nga santé na ngeza bien mona déjà boulot kitoko pièce yo ezandengene. Ouais, pièce elle est bien. Malheureusement, la côte n'a retard. Cause des amis, peut mettre un phénomène. Je veux ta célébrité. Moi, coupa mon nez, moi, pour l'homme nez. C'est bon. Voilà, Rihanna et Rosala bien. Bande comme suspect au bayebi, au bam suspect dans le bayebi, au te baromi tungisa azali nani. Moi biographie et ça la moi bien. Bande comme bayeba Rihanna autawa pina musala yango ya théâtre au lelo et yebani si Rihanna. Ouais, merci pour la parole. Rihanna mtama bokende bobengaka artiste comédien. Na tamboli na ba groupe théâtral ebele. O ba bengi ndumba. Ndumba ya maboki. Maboki. OK, na ndumba na ndumba bombi, kote ko to bombi. Bandeko, to kanyika mwa liboke ya ndumba na to bombi metosa ila na ya maboki. Ouais, bandeko ndumba ndenge ya bango ba ki ndumba ba sala te ya mibali, ndumba ya ba groupe théâtral na lekina ba groupe ebele. Mais c'est ça. Groupe on a banni vraiment liboso eza ya défunt président Roger Vita Mundweri repose en paix on a épé manakimia parce que vraiment na vandi na zamona ya commune ya série nga va na botamina ki kole pêcher nga wanga na commune ngati oyo botamana na mbudi botama wapi ko mo wanga na nga na mona bondol te nga va ni botamana na kitsenso na kitsenso au commune pe mpoli lo eza façon de parler na botama wana na botana za 5 hommes na famille toza ki 8 lene na biso za mwasi atika biso déjà ngai na za 5 hommes na bayami bali 4 liboso 5e mwasi nekilanga mwasi faoni sole babi mona poto solo ya tongo ta mwindo bebo rose cadette na biso Patricia Parker babi manager azape basketteuse tala lox ebele c'est pas né ma biso botaba basi kitoko. Merci maman bino botaba na basi kitoko. Rihanna couvre non na ezala nani comme nga ya solo za Rihanna na zanga no po azanga de Rihanna sole moboko. OK kasi boende mutu fa yeba nyonso yebiki mutu ana vandi na plateau ya Paulin comme na ye Rihanna sole moboko koloni naza musakata mungala mukula ah ozande ko mama Sarah ah ben oui aussi soyo on va me côté pour me la mama Sarah aya zongisi et ça la vraiment bien bien non il est dans le théâtre des Arana bon il donne dans le théâtre vraiment j'ai souvent joué Benoît Santi et ça maman Solange Mindondo malheureusement zaté n'a eu pas occasion ça n'a été ensemble na scène moni pe manaki Rihanna bitino au théâtre ça bon et ça musala ndi oza journaliste boye
on a plateau tangeli OK facile que ça nenga pesa musala nanga mais sauf que na tangeli en côté et naza ineux au président ça c'est le bara inné naza ineux na sali couper couture na tangi école ya ba sango na sali couper couture mais tant que bandana école mamna ndo sala comédie bando le kamakasi pe en plus nanda obina makasi c'est pour ça que papa biso za mutu mo atangi mingi mo logique famille chrétienne biso bata catholique omona mwana na TV danseuse obina à l'époque be ba père batangi mingi amona mwana danseuse monini ngai bon nakanga mata kota maboke eza boulot oya théâtre nini na dia na 12 ans na théâtre 12 ans na théâtre 12 ans na théâtre ça calcule autant ulingia bana kozongisa to malama mabe pananga kasi okutani peti okutani tozo bomela te tozo sola te tozo solola okutani peti awa yo mtu obande ngai aza nanga pose ozo ngoma tisaka mafuta bandi bozo mona tozo ko bana Rihanna oya théâtre pièce ni bimisa Rihanna na théâtre na ndenge ya kini boye to na YouTube na ndenge pe ba YouTube bon oh ngamo vandi musana zana police appelle éviter muso yambo te émission na betsango bien OK mais on appelle émission muso ele kabe ngamona bimi plateau na bien na émission na salango bien te na ça va axe ça va axe obi ke na salango bien te mais botsa boye e beti on ba émission na salango bien te mais on avait na santa vraiment ngamo vraiment na mi joie na mi kota Didier Arafat ouais président la DSO ouais Didier Arafat a jouissant vraiment à tala qui ngai bouté les avanda batala bité on a senti que Didier Arafat pe sousou et puis c'est un makamba appel merci président au salaire pour la t'es même pas dadi OK même pas dadi même pas dadi donc ende kaka ya makamba et salaire nga sousou Didier Arafat on les capelans de la bat benga yo bat solliciter yo mo vandi boy poto bana musana okala nana na ngomula ba sala théâtre sala maboke uvandi va mtabengo na tini lo kolimo boye basket c'est une chose à combien na kolinga ba t-shirt mingi nga ba basket mingi na tinde leo à partir de Didier Arafat et sala ngom au moins Didier Arafat ndo lataki tikala bongo lataka bongo et on peut président na chef na Micho alinga nga mingi na zana ba coiffe na katarabiti ole sa ko benga biti bat ba ko benga lesbienne on a pour faire c'est kasi bino bongo bongo bango nde bakoma bongo fotanga bakomba bato bakoma bongo tanto konyoana te merci tanto konyoana te mais lolo zoluka ka toko ozomona kingana kaye Rihanna mambolo ko aussi sango yo ndo koka voilà tozobanda Rihanna et puis c'est monsieur Didier Arafat na nsonti ngana mema nsonti ya Thierry Mukwata je te salue mon vieux Mukwata on na yo on a vu na nga vraiment c'était pour faire axe ya Thierry vraiment à l'époque nous avons dit qu'on va na commune qui pas grand frère nanga Bovik Solé motema Hortense Elambo on a grand frère nanga aza pasteur na Pefako nzai malamu ezaki jour anniversaire nanga ndenge za kama ba système ba téléphone to koma nango le 28 novembre c'est mon anniversaire faut souhaiter nga tout bouya tira a comment ko tsenga ka OK ayoka ba 9h na uti grand frère na vana ndaka grand frère nga aza pasteur na Pefako nzai malamu mais nga na catholique donc mais ça tongo mais c'est la bé a béni singa ka ndenge za na bimi n'est-ce qu'on a vandi na te non nandaku na canapé ce qu'on a vandi na bani to seka to solo là msibo yemba bona mo téléphone nga soni akape ba système mo ba 1 giga to comment tu capter la connexion pour lui na mon eti rabin alors yana bonjour joyeux anniversaire oza pour ngabi vena nandaku j'espère au kangi sukite ngabi te na kangi te na zaka suki okata lukelanga ensemble la veste na chaussure mibali oya na bandal place bébé ngabi Thierry ba charge ni opesa ngana abite yaka bongo bu grand frère nga utesco libanda ko tanda ngabi Bovik pona bien ka Bovik tamé to na misa bien kana ngabi Bovik ba benga tournage mo babi na fana ta ba samba veste ba plo mo bongo abi bilba ta maboki oza tina te avec une ensemble ya veste na ya la taki na mariage ya musée Djengo o ya Pefako nzai malamu numéro 1 na bango mariage na j'étais sali à l'attaquant via bleu boy a pesi ngango
avant pesa nga na veste wana abisinga fukama prier nazwi veste wana natie na sac nazwi so assemblement bo ya liputa natinga on ne sait jamais tokendaka bongo te au moins appelle moi deuxième tableau moi deux tableaux trois tableaux nga moko na teki chemise ya manga jeans na mokase nazwi sac ya mwana ya classe nazwi biloko wana natie na kati na mimi wa moto pe komi pe wana nagenda kuta président ville loin wana na moi maladie za va moi mingi na nzoto makasi za te on tu ko tourner est-ce que c'est moi pe ma vanda avant de président Briana ndeni joyeux anniversaire va nous souhaiter ngana ya tirabi nango melanine nga pe kitetika ka bona za teti be mena masanga te tira pe singa matina nanga na mena sa ili matsa publicité te na lobinde elo na melaki OK et ato melaki likofi na banga na mundu kezawa te mundu kezate pe singa pe na meli na ngai attends tout taka na yiki ma fa ba tourner oya na lata ni pantalon na ya sable veste na lax a bouffer ngeza boye o jouer au PJ bo jouer na président de l'UE bo ba kanga bandundu ba bouffer nga kaka na fandi pe na tableau première taka c'est la première fois na vana na président de l'UE mso ko na président moni no musika bo solo parce que okutani na scène mbali bo sokutani na scène voilà parce que taka ndika président de l'UE okutani na scène ils allaient blaguer parce que tant qu'il n'a pas phénomène, mille esprits toujours copie à copie, que banga mutu tata bima de akala, on a conseillé pour ça phénomène exception. Attends de bima kala na combo, so kutene sur scène, zoé artère, zoé. Sinde a comme président, zon côté espace scène. La président passé examen, je ça te premier non, na c'est qui, deuxième moment tu rabi, on commence ça bager, côté c'est. On a bêta combien de prises? Le coup ma bête, Dieu m'attend parler, la bête a prise beaucoup. Il y a 5e prise de. Jamais, na sala moté. Sauf venir sous aïe sabino na kamwa kutu. Et na bête la première fois, t'as le coup t'es na mutumba bosso. Non c'est qui na nous na kokaité na c'est qui. On entend être risque, être ni mta zongi sa kingai. C'est que zongi na idéologie père après ça rabiso. Et nous ça va dans ndeni, on t'a RP. C'est tant le bino bongo za mot de passe. Mot de passe. Na zongi mba mona indu sa père. Ngabi aiza ko ça fait même sonien. Ko timba mon esprit. Bandit. Tu travailles. Président de la bina cadeau na nga na PCO anniversaire. Ba président yo pesa vidéo. Non ça. Évidemment ça ta yo. Yanga te to ça. Mutu mususu président. Mamni no loba ici de. Et pesenga ki okabela bakabeli ngana basombeni ngana esili polene biso dès matin parler sur nos kosa monter tout temps modèle vidéo ane beta na batu misu kutu na lobisa et comment ya ba TikTok et comment na ba TikTok si ko ngamo ko baleki na ngana poto babengi ngai rien na kosa kota fungula page TikTok ngabe zaka nene yebi ngoto nous on a succès ku nous zo idée ngamo kolo na lali pomi na yebite malala pongi na éviter c'est succès ya nyama tu peux imaginer na mona on loka ba blague et koleka tato sisi tournage to comme lata président de la tuninga ozaki na perruque na perruque ngabina na ngote paza na perruque ya pesa to sa deuxième vidéo to sa micro baladeur ba tuninga ali ba kuna français ba no to taka to sana ba vidéo loin ba comédie belé misumu otanga ba comme ba pour na fula bango pona tena ndenge mabete po bango baboya kotanga kombo na ngape na ba vidéo omoni kenga la zosa na émission na la simple na yo mais yo comme tozo tuka tena tout côté pona kotanga baza bandeko no musala moko baza ba confrère tena ba problème monter pour ba conseiller c'est ça lisiko na bo tanga pour ni ba komona bango pona kofula bango pona kofula bango yo kana pone na sens ni tango ba ta vidéo to landa ngai ndenge ndako bwena tetia na teti vraiment na boya tena ndenge musala na elle c'est des choses à te na siko teti na ndeni na muto aboyanga pona vie ne to tambola boye soki mutaleki yo foko ndima e ponza mapambola soki pe mutabima liboso no foko ndima e ponga ni za boye nga bima pe liboso batebe na ndima bandimanga ngai pe ba ope ba liboso na nga na ndimba ba pourquoi pas yo ndima ngati on comprend attends yo bima na liboso za no sopendeni c'est ça tu comprends ba ebele ba zala yo za na ba problème na ba
non, les problèmes c'est quand tu écoutes un balibo, son gars na vie na bango. On comprend déjà premier film on a joué. Ngana na bana kota ba bango. Ba bango ba taka pe vidéo na nga ba tuni boyebi fio, to yebi ete, te yi place à utilité. O boya nga makasi, take oyebi nga, o senga nga charger téléphone. Wana nani? O senga nga charger. O charger pe téléphone. C'est que ça na mutu moko yo. Nga iso na zaina tournage wana. Faut ça il faut ya ka tournage o kanga ba bonga. Azana ni mobile to moi. Etalingati. Moi bongo naka. Hein? Oyoki. Moi bongo naka. C'est moi comme lesbienne, moi comme PD, moi comme mobile. Yaza moi ça comme moi mobile. C'est moi comme lesbienne. Merci. Mama nangaye. Azana ba locks. Tetalingati. Faut ko banga mbe kwa lete. Ngatanyi ko momu tout ça zotanga ne ba indice. Mais nga na lobika. Zela. Le reconnaît kanga boyiten zela na. Moi si avant lesbienne na théâtre à Bompé Belé ce que yeba nani Bompé Belé ba lesbienne na théâtre ba mission pe au monde là balada talent mais oyeba ti asala ne pe bongo pe na loxibo a cause ne pe na lox ta planter ne pe mazamo ambal oui OK le ta place na tikio azo to mike mukuse etalinga te Yohana nga lobi te tala lobi te ye mona siko tanga mona avandi ba moni vidéo ana mais ma chérie yo ka pale ma chérie au moins des abonnés comme na poste na tanga kombo na po ozolo ba mabe mingi mais tanga yiko émission ya no tanga kombo na te le te pour na raison jamais ye na tu da vidéo ni moko pe fa vidéo na moko ki atanga kombo na pe na tanga kombo ni jamais na lingi te kanyataka tsara to yindi saka ba moko te ba qualité c'est de to tika no ba wana sina ya na yo bona nga mais oui axe po ba bata maboke belete aza muke mukuse na boyi pole alox azandeni ajuane ni bajuaka tonalité ajuane ni bajuaka simple classique nakomata prophète ya boso na biso na commentaire ba lesbienne boyi na théâtre botie na ba komona bango tanga commentaire sona moni kombo wana obenga ngai babengo ni pale ba komaki en komoni yango wana tala merci pour ça on est fort na pour ça ta bo commenter wana et ça bien oye ba so boye ba bango ya solo ata la ta talent boye seul même ba makasi Rosa Masamba nata ba vrai na biso na kota ba faux te po okotanga pe mutu mona lwenge bwali abetinga lo mwasi triangle na biso na ba triangle voilà tozoko bana rien lelo oyo mosala na yo ezofuta yo bien sûr c'est oui c'est ça na mambo ya koloba babola munini mona na motala théâtre premièrement nous bola mozana na vandi boye chez munene ya YouTube boye loka Sarah to les vandi pe benginga na ba yaminga na plateau pas problème ça déjà ba grâce à théâtre et pour ça na ndaku banga ba benga ngati pour vendre boye na na plateau kano malili ebetanga na misola na vandi la terre nous sommes malili ya split boye c'est bon yo théâtre tika tina plateau grâce nango théâtre vraiment salinga et fulinga et solo singa vraiment bien na comme la place musuno o singa na kota te na comme kota et mon avandi boye maman honorable Marie Keti Mutinga motema ya bati ya papa biso bati modeste Mutinga avandi boye bengi Rihanna vandi boye otali famille ya Edine Mobimba et vandi boye benga Rihanna be bana réception na ndenge ndaku ba bengi nga maman Myriam Mondenda merci na biyo so benga na ko fêter na Lubumbashi na pso yebi maman Myriam merci maman Myriam Mondenda ngachanga pe na saki na jamais okete avant na palais royal c'est barotonga yo jamais barotonga nga je m'en fous de ça ba mi toucher tozoko basiko ce qu'on demande na biso ni yeba to ko ta actualité et na ba mauvais souvenir nous allons na théâtre ouais ba mauvais souvenir j'ai belé au vandi volati je m'a bien boyé bokina ndako mo bo tourner maman ndimaki papa ya boyé et mon pe bokina ndako mo boyé maman papa ndimaki na ye tant qu'il y a fan na bino ya musala bosalaka mais moi c'est ayebwe ana souvenir acteur mo balingara mobali ndeko na bité naninga batama pakete
alinga mibala bato babengani bino ba innocent zela ba mauvais souvenir banelo moto lobawa bokena ndako mo boye acteur mo bo alinga soki na teza coïncidence ko zaneti ndeko nanga mo belibala ne kufaka mutabo mango mutamaboke moi tantini wana eloko ane kange na mutu tanga mai bata maboke ba yo tourner pa na ye na ndako ne mobile na za bokara za pe propre na ba car na ye na ndenge ngo ya actualité ndenge kinda na ndenge ba yeli susu ba bomela te allez ba ya tu vois ta la humiliation et voilà ba stress ba ndeko ba ko pesa ka biso bino boko saka bozoba biso to ko zwa ba stress Rihanna bato théâtre bolinga na bino essayer la yope ah mais oui tolingana ka poani tozana 7 jours de la semaine tokutana ata 6 fois et tolingana vraiment tolingana na zolo boye bien tolingana ndenge bolingo ya solo ya nzambe tolingana pe ndenge ya mwasi na mobile voilà essayer la yope pourquoi pas na mwasi kitoko mobano na théâtre na non tanga comme les de bala pour na battre la foyer ne oui moi minimum ma respect non aboya kinga pour na za impoli azone mwasi musu na habiter mo sana ndeko Rihanna oza marié célibataire total mais na bota Rihanna célibataire total mais boya yo pose avec Poli ozo mona un peu bien ba Poli na ndeni oh mais le monsieur singa fuke bongo na ça ça la robe mabe kanga ina bombanda to non moi omoni mutu so sabola moi faut comme ça nzambe na lobi teke zangam na sala bongo to biye pe mta sala bongo azaki buka azaki tonton asolo la aza swagger ngape na azaki tantini momba solo to lingana kina bolingo solo wana nani aza boga mutu wango apa bala fo minimum ma respect sala ta bala déjà ya buchite ya bala déjà abala ka akala au moins minimum ma respect ba couple zala photo za kanango abala bala ba théâtre bani na ba 2019 est-ce que il faut ça trier je sors zanani ponga la linga mibale ba na bola na polémique bato ba yakanga na zela ne ba linga ba betolobi te akokati abanga abanga ba betati oh pe mukendi yo mona ki nazali bande mena trop sir nanga c'est ça le problème ya wana faut zala na siko okotanga na biso ta lettre ya ko ya liboso ga te pole omoni ngai so ya yoka omoni lo mona koloba bafula ayuma te na miso ayuma nani ayuma ye ayuma sona fu te yo ndo za ayuma po ya bali te abali ndeni ya mabala bentere wana yolo neti nga famille nga ina cheve nga mo prêtresse ya famille no luka parce que na mbongo osomelo basket te na mbongo osomelo jeans te tu vois alors faut arrêter ça mabala yo ina $10 nga na $20 no sango te mabala te nga funa fa na palais noko na bimi na soir eli nga mbongo na li pour nga sona bali vraiment okaka bali bala eli bala piloli bon mon nga na biloko buzoba te o ba YouTube o ba maboke mabala wa bala nga yoka ko sena peso tango ya peksa msanyos parce que pour to balit faut changer mes ala yo célibataire na mutali ba peksa msase na musala bino musala bêtise mingi on zo ba bêtise mingi te pona au monde des abonnés na changer on comprend na ko le ba est-ce que c'est nga pas to mo sambalti mais na longo rien na solé na komi rien na polin c'est que na changer d'identité normale même na vie nanga normal même na accoutrement nanga même na entourage nanga même ba mi nanga ba comme ba marié na ndenge ya mabete to bani po yoza tiel yoza ndumba nga na femme mariée pesa conseil o sanga te conseil mo pesa chetemba ah mais faut moi différence ezala to za la différence ya bandumba na ya ba femme mariée so lo ni bowela yo na mobile wana et ça be compréhension nga siko na nga mingi na nga vérité na nga ba vérité nga nga mbala ba hypocrite kanga ina ba bandeko na te ba mekate nzela nga leka mtakota te babanga Baobanga, tous ceux qui ont Rihanna, bon sentir monsieur ça vraiment chaud, Rihanna, félicitations, on va bien. Merci. Bon, il y a linga, bon est-ce que au moins qui tous ceux qui vraiment qui tout. Rihanna, artiste comédien beaucoup au bala. C'est ça, félicitations à Bala. Félicitations à artiste comédien tout boinde zalaka, tout comme on a artiste comédien beaucoup bala, parce que on a bino bandumba, boye. Mais bozo bala. Mais après c'est ça qui bozo bala, oui, c'est bien. Mais après mon bala la bino ba retomber ya kaka. Ouais, premièrement, dans le banane, on a ba bali, peu bazo bala, ba retomber ya. Na pe sa faute na mi bali, na mi bali te na bashi.
basi pona nini opesi basi po ba mingi ba bala ndi bande kona biso basi ya maboki mibali bazo bala vema ta par papa Serge Papa Serge, qui je te salue papa Serge bana bala basi des chances za côté na biso bana basi soki tolingi to bala comédien toza ba artiste comédien to yebani di comme na biso bomba marati voilà hein atana za wa atana koti place mo ba ba ke rien na yon na le kaki on comprend libala ya kateka lelo to bala ni tout te bano saka même na église bano saka peu 3 mois 4 mois to na couple moko boye sikoyo na stamba lekisaka wana ba murmure pe to yo kakati mutentel na mutentel na mutentel bazako kuto boye boye c'est autant que yo za o babi femme sage bâti sa maison au sani faut arrêter ça tout net une esprit na ngariana hein on a zoyoka ezebima lelo pa bato misusu komi boye ezongaki o kuna na ona bazalaki avai po neto la nina ba voice po ndeko kama mo lo bele ngende kambo ya ndeko nazana na mabala nana na koti na yebi na kota kota ndeko na yo musantu ozobanga tena yebi kenyo so musantu bambote bisiko zali santu le artiste préféré na ngalinga ko former na ngako lo bana artiste ki boyete bato bayalo baki o monte te bakanga sentiment te oza parmi ba artiste na lingaka soki Nathalie Ursule Pechanga mami na lingaki trop ce qu'on a mon rappelé ba ligne on a côté musantu na bêtise vraiment c'est ça mais na minto ndima supporter pour ekoi na YouTube yango to le belango vraiment mais na bandinga mabete mama mais siko ça to bon si to bon binan mabala ebele et auto bala ma kasi te yango na banini nyoso wana ebimini ni poni ni basi tant babi femme sage bâti sa maison tant yo ki problème wana to likamo be mbano mo azaki na za na le passé na ye po muta uta likola kitimba mote non faut za na banzeda ni aleka po ça la ki mobile na po ça ki mwasi na ye on comprend mais tant yo ki bongo ebi kemini bwana ba préparatisme même bien boke na ngoli boso au sani faut arrêter ça tant que ça moi si oza katina nzambe katina nkolo yebi parole de Dieu au sani wa ritango o mona ke za calme bo sala ba je boze jour libana ngai oh za kamoni oh comédien tu opala toza to yo ka news e matos ezala te pour le ça bambana ça va oza vidéo te ane na tikiti maki oza vidéo te to libana na yo vidéo netieni bele balobaka boye na ba émission ngako tu soyi na bali boko yo yelo to yo ya omoni tinga zela malembe yana zela to soki malembe koki mate to na koki mate to sa plateau to li solo Rihanna yo ozola ka batoke libala na yo bako yo ki lokote mais na zapena ndeko moko boye pe emsu peza kana pa plateau na biso ngakutu eko simba te moma yango yo bolekaye boloba déjà si après libala te où est-ce qu'on a encore le banini on le blum sur ça la rapolin tout ça ngo ya tembe na affrontement on le blum sur faut que tout na nzambe seigneur o libala les a blague te ngai na va bien même maman Colette na papa biso te dit ba vandi ba boti biso 8 ba blague te à côté la bamanda combien alors yo que ko ça la préparative à libala au matin ngomba te au sali tout bela te au confesser te alors ok ko balo sinon même sous na par exemple au bala Patrick au cause of mongo pas Thomas yango no sali la libala na bino na Patrick ba comédie ko sala bongo ba comédie na lo no to kino na mama libala na o comprendre ba comédie yango ezaka idi si to lo ba ti o lo bi bongo se ezama bo sala makana o comprendre yango mona bitumbeze ya moi tant au moins mutant on changer d'identité faut changer d'identité totalement na nuance même la vie de prière moi na boy Seigneur na tiki journée na tant bo benginga mbula tinga ba pole mbule sida Seigneur na tiki nzana ko boko no ba mituka loso na mata Seigneur ngala so mina mutuka tena mata moto ba taxi so no zo ba wa lèvement ezam pandi na ngati yo no zimo bala potata so milo mutuka te azali bo faut za kana mbongo faut za na mutuka ba na mituka ba la chez les parents ba na mituka ba na ba livre parcellaire te on comprend neti ngariana pour na monde ba ko keno ma beli so la mutuka ba beta li so la mutuka mais ngana tongaka félicitations merci ndaku lupangu ekipa milier te ngana na lupangu na marana
natongaka na tia mobali oyo abala nga biso oyoki nde ayebi te $20 $30 kabelanga nasombaka tol nasombaka brique yango mona basentiment misusu nazalaka nango ezalaka limité. Voilà, basentiment ezalaka limité. Rihanna nde movandi bos artistes comédien directement nazomona yo ba artiste comédien tout bavanya kitu na poser ba question yebisa biso makambo balobaka ki ba artiste comédien ya basi mabala oboko bala bozo bala mibali ezalaka ya solo te ezalaka lokuta. Premièrement so na lobby eza ya solo c'est que na kosi. Merci. Soki na bi peza lokuta c'est que na kosi te yoka na pole na pone loko moko na koloba ke na yebi yango te pono na participer na ba mabala na bango te place basala ba contribution na bango te mais siko soko tali nde bakumbela ka so yindeli bango e yule loka bakenda obala mibali pour mobali faut un esprit dur. On comprend mobali faut un amour dur pas moi si hein je te salue mon frère Yannick Paningo il est capricieuse tel mobile comme Sinzambe moi so bala te wana venanga venanga za bia so la ça y est te wana venanga PCP mbote nani mobile nanga mbote esiko za kombo yebani te ate afula yuma hein. Merci de ce qu'on est là c'est pas mobile on a na bala ma internet na yebi na ngote ozobanga mosinzo mais oui pourquoi pas ya quoi ça qui toko tala ndeko na ebite cameraman na kozo atala ngana te misama mobimba siko mobali onga na zai na tala ke boyi tasko niveau na ngari yana na mbingala nga siko zimo mobali na tala ke boyi likona ngaza pake hein pake be même abete ya swag siko ya propre to le vanda ndenge apo bate cheneti boyi nzambanga siko na tanga komona kaka siko émission na site recherche na Facebook TikTok partout malheureusement ça na ngote surtout ko luka beaucoup te na ya mususu habite tanga kaza paquet beaucoup za paquet ya mabe na bon na amle mosi qui ba artiste comédien lelo oyo ba makambo na bino ko bima ba voice zo bima partout mobali moko abimina oyo mingi ka bande ko na biso ya poto Gomeza Churi Zali tout Lubumbashi ça Brazza awa nini kaka bande ko na biso ya poto bazo sakana na bino ba artiste comédien surtout mingi to bana basi parce que batu bazo baby sa théâtre mikemi kolo za basi bazo baby c'était ba la ksani misala banda sana ba quartier ba ina ngosiko na télé ouais bele bazaki ba pratiquer yango parce que le monde encore banana ande ko na biso basi nyonso ya maboke na pesa no ba meilleur ve na misabo ça et kitoko courage beaucoup baka bongo ça ande musama be ndango bon omoni ce qui ngana yana na bimana pole et bana bolingo ba mbana bango ngote poto comme système bato bino bato ça la ba iPhone to so la ba vidéo to enregistrer sentiment ça ngo mbala mikolo tinda mingi na zina TP enregistrement na statut yo pour monde mais tant oyebi ke o wala zakadiana na pesa position na mutentel pourquoi pas yo linga kaka ozinda wana moi ke bo créer ba problème ngala ko mona lo ko bo créer ba base lo ko ba comme na yeba na lisuté bo vous avez bo vendre bo créer le combat qui toko créer mo ba chaîne qui toko boye o créer ba mamna bien ba ndeko ba se souvenir non ba blora bien yo zo créer ba rendre mo ya mobile pe mi bana na biso ba artiste bomeka ko bongisa eza juste kaka conseil tozo pesa bino pe parce que boza miroir boza ba star bédicateur à masse tango bino boko mosala ba mabe ça veut dire bateau beauté yaka le mot ba na tuna yo ndenge baloba ki bo joueur ba lesbienne le rôle les rôle et comme le long rôle et comme pe ya solo ezakani bosala ngo ezaka non ça ba déception mi ba omoni muto posa parmi bato wana oui so boteng ba betchenga na non pas ba benga nga déjà na bo yango te so ça les faire okutanga nena c'est normal les roses appellent lesbiennes non c'est normalité tala ba célibataire nté non célibataire ya possible excusez nga la terme ça la copie ane noko moi solo la boye na boye boma boma tengal ngaba noko ngaba noko jamais non ça copana te ngamona na ndenge ya famille tona ba bitumba na biso ko ba sa bitumba musuna nzoto wana oli comme neto lobiana
omoni tant que moto abengami artiste aza limité na le rôle mo boui bato miso bakozala balimité motu ne topesa l'exemple eti mama ya biso mama Ida aza artiste mais soko longo ina façon d'alobela ata soto ye na vie normale be elobeli ni da tonetende de etikala mais bakosi mama Ida jouer les ibenya mama mukolo osa ngo bien poisani aza artiste engeli loba te ke comme mama Ida jouer ngo bien eza cop na ye mais eza pe na ba mistus carna carole wana bien mais eza cop na pratiquer bon na la sa bonne ça na ba momi mususu na nene sali rôle non ah ba artiste comédien moi wa na ebité so neti nga te ezali nango ako bongo ba ete baloba mimi anglais moi boyo kango ezate eza nango siko tongo eza nango mais eza nango mais eza ya ne mona ya biso te ya biso siko to songo ya bosendi ya salité to songo ya salité oyebi lo mo beno esa bandeko osa lisumu nde tokona bandeko leso bapede balesi beno osa lisumu eza nzamba akolimbi biso te mais likolo nango olala chez les parents oza même temps na je m'en fous de ça Lizzy Boy na jouaka chaque pièce et non bafuta kwa $5 après toi maman santo zana na lo banana Lizzy Boy bo jouaka bafuta combien soki boy na Lizzy Boy tozomona bato ba jouer banzonzing pourquoi bio jouer banzonzing te oh bon le seki yotala wana te na jouaka mingi ya bandeko na ngai sikoyo lo mona esa bato na lingara babilo na baba okende to mpa msuba okende wana ba monyo jouer ba tableau belé mais au voir chez les parents wana charge te wana le côté mais ba mono TV belé bon okelu la mobile okelu la mobile le si mobile tant pis si o jouer ba tableau belé ba mono wana basket te wana jean sa propreté o jouer ba tableau belé sali succès wana le côté c'est menga rien na vana na Lizzy c'est belé tout monde TV o na tango mo mutile na loba pona mona bango na mona ba c'est menga rien na vai na na Lizzy Boy na futi la bikok na nga case na nga na bandal parler na nga na bibwa parler na nga na kinkoli ba massa na nga ba tranquille mo seli ba jo samba retrouver ya ba boss système à livre parcellaire est-ce que you bisanga TV belé au vendre chez les parents non ah fier na fier na maman le pont papa na kitoko tazolo muke tatiko matama minene yo za le père de mère mais oui elle a lu comme ça m'a bien naza bongo bon corona kula il va te donner ça papa qui la biso comment ne kelisi yo manager za papa la biso mais oyebi ke nakota mpe polémique mike na ngambo na bino oyebi ke na ndenge mabe te na ndenge mpe ya polémique te oyebi ke na Lizzy Boy mobima mosata abetaka bino mabe bino to bafille abeta biso neti na nini ajidoka ajwa makasi na banzozi na premièrement na mosanto félicitations mère vie na Martini mosanto maman na Keita Martini mosanto maman na Keita tout ça moi ne diplôme tout ça moi na mat université Camille te Martini moi na le français kitoko non premièrement Martini aza fille moko boye a jouera déjà bien ba sollicita qui est a kendaka dana banzonzing atikaka pe déjà ba pointe ne ba place à lekaki ba producteur ba comment baigner par rapport à musane pas ça là il y a bien et ça pe na bandeko na biso msupe ko ba lekaka ti o mona ka babute babilo babulongele amen mimi mosanto mais oui asa produit Lizzy Boy no boye félicitations ande ko nga joie kitoko ajouer kitoko ande kona yo ajouer kitoko toko tapeka na actualité ya mosanto yango lelo oyo après libala ya Bijou la reine balobi ki mobala ya Bijou la reine bombanda Bijou la reine na mosanto voilà wana zande kona yo kozala pour te te na za pour te na lo bani omoni na ebisa ki na bemission bato monsieur eleki fallait zala ya Bijou te eza mtu mususu pona ni j'étais sali Hervé et Bijou la reine sœur nanga to botamé le 28 novembre fais am tumsu na expliquer à quoi le problème na tini baba mais tant aza baba botami baba aza bande ngone ba lobaka on comprend mais fais pas ya Bijou je te dis je vais parler yango pesa ya Bijou siko bosuka wapi
sikoyo fallait pas ya bijou pour la mutuana na déjà il fallait pas si connaît déjà ça sikoyo ya bijou j'ai beaucoup de respect nanga non mais au soli mabe les passés na les princesses à l'andé monté toyoki ba message tout toyoki ba voice tout toyoki ba conversation na bino tout na condamné mbala moko tu pas condamner mukolo te mais au sololité ya sololité ndenge ya respect ngaya na pesa yo li solo na ngeke za mutu mo boye na ebité est-ce tribunal yango ba tête okati procès bosa ma semaine prochaine pour na ndenge ya justice na ngana ya na ndenge ya makofi na ngana ya mais ce que ça ya bijou no sa nini aya na nga loba siko ya bijou soli mabe so to landi ona ndenge na biso to bengaka azaye bale nani bale tonton na biso mobala ya bijou pas bale ya bijou azaki bale ya Martini on marié azaki bale ya Martini avant bakutana na ya bijou tu vois bolinga ko créer likamo boete soki elingi sala ndeni neti ngari ya nelo boye ko na bale na nga ya bijou boko kango na internet te bolisane na beta mesa boyo kateza soni eza soni ya bijou le kana Liz Boy Martinez à Liz Boy bino so baba na phénomène bongo ta phénomène ouais mutika biloko abo sala faut pas na idéologie te oti pas mutu amta idéologie a mutu moka linga polémique te faut boka bozwaka bozana mutu wana bozwaka ba oya ye Martinez zwaka mobile te Martinez ina ba relation na ye et tonton mo ba yebika Martinez joue bien allez Martinez boya te akwala ye ola leta terme ba maître akwali ye apanga akwali ye alongoli muke comprends asimba Martinité akotani na acheter nini te eleki na bolamu ya Martini tant que akolisa kete na français alobaka français kitoko mwana kete félicitation ma fille autre chose la biso 65% mwana présenté na littéraire vous comprenez habitement yaya mbali noko moi noko za difficulté ya français parler na écrit kecha kwa za mayele mingi atangi na école ya bien moyen c'est la publicité école kecha tanga ki ezate ya ka bavanda na kecha basolaka tant que za maîtresse ninga sa eloko na noko po ya partir ngola zo longola muke azotindaka mais ba plakana te vous comprenez ba plakana te ba simbana te oh simba mo boya yebi nduta Martini oh Martina yebi ni système na ye te kende la monde Martina ba te ana ope ba shona ngate na bakuna ngate na tiki na nga ma on pesa nini tiki pole et comme ko kende na minoka ba tu kende zonga tant que maman aboti Martina za maman mabonde za maman Lusambo abi Martini bijou la reine za ya na yo photo kende to solango amiable to tika likambuana na sesa nini eleka tant que Martini pas amono ayoka katolia baboti bakumbane na mama na mwana minimum respect ya bijou mama mukolo alongwe na ndaku na ye aye pa na bosolo yango amiable likambo esili bobalani na papa na biso bolati alliance après 2 jours 3 jours comment sur na YouTube tabo sayaki maki likambo ezaki ka bino na bino ezaki na ndenge ya cité beaucoup na YouTube kwani YouTube comme un tribunal tant sous tant waye na YouTube parce que tant soit ça la landeli a Monique Martini na mobane ba rosa la bazo continuer est-ce que Maya na pas Maya na pas voilà omoni longo na zongisi yo na yebisa ki onini na église même wapi soki bato balingi babalana après 3 mois après 2 mois ba telemisaka bango soki Martini azaki na relation kana tonton na biso angaka leka pa batalobiti alinga yepa ba ser misusu ba papa na biso ba kolo na biso bazana ndenge théâtre alors que mbalo ya bijaba la zambal na ngato za na ba prof yango boke mais ça ba kuma boite mais tant que yo yebi avant na boba na bozaki na ba relation msu ba comme na niveau ya bala na te tant que ya botsaki bala ya terre siko yango na lobaka mamluso oboya kana ngozaka nini bomoni ba 60 zate boye na ndenge YouTube po loka base c'est bijou la reine a créé base na libala na ye oh maintenant lo basiko net ni bino bouti obala na calamité na mona ba bala ngo so bo bala ni après 2 jours 3 jours boye na mamna bino na YouTube point
poni baza ba numéro bako benga na te poni tinga na za boye émission na sai na fingi na nga ya bijou te mais son na vandi boye na moni babi ya bijou lo bino be nga za numéro ya bijou to komana ka chaque jour ale ya boni ya o lo bino nga boye poni nga na leki lo mabe ya bijou so na manque o mona nga mabe o comprendre ne ba kenda na likam nga soko kinga na manque au problème so apesa réponse à ma bien téléphone te apesa nga réponse à ma bête poza musendi tatangi orlanda video be okeke na tangi communauté na tali ba mbebo ya sali po ekitisa noko na biso te kitisa bon frère na biso te eza da ko kitisa mobile bijou la reine musantu otali bango be na aleki mona na kitoko te likamba kitoko te kitoko moi c'est dépendant pas mobile na te na lingi répondre te na za ta te jamais problème on a les bien te pona lula moi si kitoko te ngana lula boga mobile ndio za boga be na lulu yo c'est bon na lula moi cité ba kitoko pa ba mibali na bango zambe na ngai Rihanna Monsanto bijou la reine ceux qui ba ébusio qui condamné moko na bango na pas problème ko condamné na ouais malheureusement Rihanna aza artiste et comédien aza maître avocat te na pe magistrat te na condamné mutu te faut ba le kana tribunal ba samba pa opesa mutu faute ceux qui n'ont pas sa faute mingi n'ont pas sa paille à bijoux par rapport à nini tant que les camébanda qui a signé assez au moins bilo mso to sala ndeni na YouTube na fingi saratola na fingi na ngamo so amoni ngabo akosanga mabe metanga moni mama na nga koleta ye Sarah wana za leki na yo wana za ndeko na yo na kibo moto na kimotema ya ba chrétien amoni mama mukola yo sani. Merci maman. Limbisa ngai. Ezali kama baleki na ngape na mama mama na nga osani akanga fu kama senga ya no pardon. Munde kinda. Mettons moni maman déjà yi. Bo solo liango. Vous comprenez? Beaucoup mon internet pour ani. Maman ni no ya ki pour basenga pardon. Maman ya Monsanto. Ba solo la ki déjà avant. Ba neni la finane. Ba vidéo etambola boyo kate. Ba conversation etambola. Maman déjà yaki. Maman mukola tiki maman na eso ça son nini pour na vie na ye akati. Tous en ba maman ko. Moi minimum respect maman non. Tant que moni maman muninga maman Martini. Ba yebo solo li. Est-ce que comment on boye ola. Rihanna. Nina yeba muta memi makambo nyo sur la réseau social. Po yé comme Lioni comme la réseau. Neti ngai. Tanga la mbio ki on atala ngo pa comme gani. C'est Nathalie ngo pa na page na yo ko direct ndende ba obenga na ndeko monsieur moi sinani. Bataki ku photo na comme kiminga. Artiste et comédien on a ndeko na biso ya moi si Jita. Jita. Voilà. Na yo ko na ko ba vo ba tendresse na kati na yo ko na nini wana. Tona yo kanga vananu. Ti avant mine bo benga nga. Na bengi Martini. Allo Martini ah mama, ngai mama. Bengi Martini na ndako. Nga na bengi na téléphone. Azana ndako. Pas chez. Azana parquet. Parquet ni. Oh mais ils ont comme mabongo na ba titre. Moi ça to zakina na tournage à Lisbonne to sali fin lobby. Parquet ni. A tourner lobby fin. To zakina na tournage. Nga na tali yango na butu. Na bengie mama koma ki bien na komi bien ngai mama ni na mona ora ali mama botika mambwana na ebati ya bijou alingi nini mambu déjà le kaka la kutu batu ba ebati mena ko porter na ndenge internet pour Martine ça s'appelle la relation na ye même si ba proposera bala ye to sani surtout en relation na yo kelo ka boy et ça zani na bazana moral moko c'est réponse Martine pengo mona ke muto ana stress on dit mateke ko koma na mambo bombi. Abi maman expliqué bino mambo nyoso ani ko raconter ngo histoire par rapport ya direct on a yo qui pas essayer ba vidéo beaucoup tena ba comme ba chef mission na kati bablo est-ce que to côté buti ba biloko wana to za mikolo to sa mambo oyo bolo ba ni théâtre to ngo to même ngo word loko ba Nigeria est-ce ba Nigeria ba ma bêtise na bango bo internet to vanda ka biso to sa ba page wana to sa totala maman na bango au moins des artistes moko boya kuna Nollywood ya nini amema kamne na internet boy makam foyer na ye ya foyer na ye maboma to artiste comme des boza maboma ah mais oui pour tout ça mambo ça s'engage que
ya tika nga kuna yanga na tanga mingi te français za mobulu kasi pour le bima boma toza maboma pour le ba ba ça ba maboma na lobi toza maboma bengi bino maboma ndeko na toza maboma po neti na zabe neti ngai vi na ngai ya Rihanna na mimo na Rihanna te tu comprends tant que na bali na za Rihanna na kozwa vi na ngai ya Rihanna ekiza na ndako na ngai na mobile na ngai na bana na belle famille na ngai c'est bien pour kozwa mama na mabala boyaka na ngondeni pe c'est l'homme na ngina loba eza biso tout bato to te mara liboso ba caméra na yo pe pole e mo mutu na biso beba na nini te biso te yo kana ah boni bo bande ko na ba chroniqueuse mara basalaka tenga te kasi bango tout to sa drama ba mo ponga pe monda mo be mpanzi mo pe na sala me koni forte bande ko na biso tout mitu na biso ezo sala te po anini et c'est numéro ya mobali na ngai eza permis za pa kamara na nga jamais et simba te mobali ya ngai ya vio bala nga vos amis José Mandeko parla ngolo banana tena lobby kana beti solo poto to biso to en internet to tala mamu to eleka to yo kamera nyonso et si ça batu ba posa et mon avandi boy na live na Bob Shaumba benga le ba bi petit bokela mama online ndenge internet bozo lembisa ba vie to tika Rihanna comment quitter Vezangonga na moi de kuna basanga de asin tout si ça déjà Rihanna merci vraiment pour le passage dans la plateau na biso comme nous gindi vraiment na souka mais to ko tika yo boité en tant qu'artiste et comédien Rihanna na lo bati to bombi Rihanna banda o lo bati point lo ba yoka banda janvier 10 décembre théâtre congolais au monde. Ouais, merci théâtre congolais qui évolué, tout évolué. Té, na mutala babilo kwa misusu ya bandeko misusu ya misusu ba place ba ko tourner na bana mona vraiment ba na tala ka page ya maman na biso si la bisalu na mona vraiment ba tournage ba tourner place kitoko ba walu vraiment ba ke na moni ya maman Belvie na moni ya ba bandeko musu na banani ya ba Lisboy ba groupe Simba par rapport ndeto banda ko taila ba on a ba TV na ndebiso tatoye to moni vraiment pe 2020 opposé à la DSO ba te ya ba David te na 2010 vraiment on a changé mes ali sauf que ba bêtise ze kota kaka mais normal c'est que pour na yo bilan théâtre en 2021 et ça normal na mon va changement hôtel ya ba paysage caméra ba image non même accoutrement et changement qu'un découvrement ba pesi ebo comme au côté sur scène na accoutrement na costume na ye et balani vraiment na histoire ndenge zo kende côté négatif comme o bani côté négatif combo ya ba comédien na ba comédienne etangami mingi na bêtise na kosenga na 2022 vraiment tozwa mingi ya malamu on a tangi na 2021 pe beaucoup fait les trop to ku fait li trop biso ba o nzambe apesi biso pema toza envie toyoka bandeko na biso na bakufaki na nini bazaki na nini elo ni ememaki bango bongo po biso ba oto tikali tokende pe malamu merci Rihanna ndenge doza boye pour bientôt 2022 tikali ba jour pour tokota 2022 eloko nini ozotombela théâtre na biso lobi comme bolamu moko boye comme eloko moko kobakisa ya sika nini oya na théâtre na biso lobi. Merci beaucoup na kosenga na bandeko na ngani so artiste comédien au babelemi ba na intérieur baza wapi baza partout monde entier tous à la esprit sur scène tout le monde appelle ba groupe monsieur ele kana ba chaîne mususu au monde au tala vraiment tali bobi babe aza en scène te pour la kisaga il a kisaga que moto pe ele wa sala eza yete pe na kosenga mingi na ba metteur en scène na biso acteur so aza sur scène ba stressera yete on a remarqué au sali na ba metteur en scène te na remarque na sali na ba groupe misusu na mona par rapport misusu wakoza metteur en scène yo za na ba tournage na montere bandeli te mutaye ba ndeni tango ta TV za musana sala yo za na mso ndo sala ba émission so ta émission de comme so bien les fautes des journalistes, c'était la faute de la caméra, ta image elenga. Vous comprenez? Ils ont ils ont musalo na sali et kotinga na makila na yebiango. Na cause ils ont mutu mso jouer na TV, mais ngana va na ndako na tali ngana siko comme jouer na place na.
non même metteur en scène stressé qui est même chose qui problème tonini avant acteur côté na scène faut metteur en scène à un même moral au moins la minute au côté na scène longo la bêtise wana longo la raisonnement zonga na pona plein de banda qui libos non c'est vraiment merci Rihanna merci ceux qui ont la remarque que ça un artiste et comédien tout remarque ni non ça là merci beaucoup le bande connaissance sur les comédiens na ça une remarque mingi boutique bêtise boutique ko ina eza na tina te nyoso to kuta ina seto otika muyemo ko mona ça la remarque peut ça conseil te remarque na ça la par rapport à nini biloko yemi mabiso na ba bêtise to comme ba pédé ba lesbienne to simba ba kisi to ke ba ngiringiri po ani molimo wa ko envie to envie te to pe satan en so yo za la wapi otangi baninga na ngingiri yo za ngai ngana ngangoti Mama Maria nga zala na mimi pa be igo na be Didier ngana mona Mama Maria merci toza me sopeza ngo la parole monsieur za on peut ngenge za nango ya bien mais bokende lo sambo ya bien tano ezali nga c'est 12 ans na théâtre tano tata place na ko moyebana moni sopena zala na pas pressé ici na yebani mais to pe satan attend Topé Satan Rihanna, merci. Dernière parole, na yon émission na biso na yebité conseil na ba nyonso o to lobeliawa na lingi okoma penza parent ya Monsanto na maman Bijou la reine. Pesa ba conseil. Moi merci Paulin et la dernière mon ngate pour na profiter pour na kolobaka. Na ngina lobaka ka Martini Monsanto. Martini Monsanto garder cabane no gardaka. Ndenge ozaka na respect na yo pa bakolo ozaka na oka toujours mi pesa vraiment ka valeur ndenge ozoboya même na ba téléphone de bat bazo benga même na ba journaliste o ba bengo ba yembo na ba plateau ozoboya continuer yango conseil na repesa suya na benga keli passa Bijou la reine pour ya le 28 novembre nga le 28 novembre yaya oza femme mariée babi femme sage bâtisse à maison fotika ba bêtise wana na olinga te au moins ba télémé yango ba chaîne na bango ba télémé ba msu ba chaîne ba na monétiser te ba air ekoka te ba koma monétiser na histoire oyo boya vraiment ba tika la ka bongo ba air ekoka te so peut que YouTube a bloqué ba chaîne so a bloqué so ba air ekoki te a bloqué ya stopper voilà merci ba dédicace na ba yebalandi yo on a un numéro de téléphone. Ouais, merci beaucoup. Premièrement, Pauline, on peut se demander dans téléphone. Pour battre, on va pas monsieur Zagito, on va pas la chaîne. Moi, dans mon chaîne, nous avons Lili. C'est que nous avons pas ça, la plateau, on a balabala. Moi, on a kende ezate. Na boya na ngai. Mais que baninga yamba pe baninga ba yamba yo. Te na ko kende te. Artistes, so na ko kende yamba yo. Na ko kende ngate na oya ngate. Bo benga na bino ngate. Na pesa numéro te. Pauline, so ba singa numéro na ko piate. Bobino pe batapoto osenga numéro oyo bana kolinganga masolo tinenga promet tout mbongo les tout tinela photo na boyi na ngai pour ça singa numéro batabon ko pesa na te na boyi na ngai après comme cela on tout abona boyi na ngai bo mona keso te na émission so bo commenter bo singa numéro te pour ngamo na bona ngopesa na boyi vraiment oza ba déception moi si on ba la photo jamais déception ba potani nozane bon niveau de l'obéla tena boyi na ngana sens ni ke emso yo obtain l'émission pour comment elle se plaît l'émission na les kaki et moi c'est que obano solisanga biso tabata chèque na choqué tinena photo na tinda ngati tinena ni no tinda ngati l'autre pas ozana mona mai na ngamo be confort na ngamo bo sarada na bolingo au moins yo tshep so ranking ozana moi na mai na yo mo boye confrère no mo c'est boye be ke bandeko na bino ya mibali ba mibali na bino yo comme moi mai na ngandenge nini yo comprendre te mona confort na ngabe concert na ngandenge limisanga française amboka na ngai te to kutango etali ngate je m'en fous de ça c'est que bandeko na bino ya mibali bo bazaba ba problème ezati bazaba banda na biso to ndimi ya boyi na nga abosinga bino numéro te na pesi meilleur vena leki na nga babi ele meshak babi vidéo ça eli ya no kitoko wapi ele meshak na pesi meilleur vena na ele meshak et pourquoi pas la pesa Kevin Mondeko babi jour wana dimanche ezaki somo OK là là qui a Kevin Mondeko et babi Beledi Moseli wa baleki na nga ba jogo Beledi Moseli babi dada na dada baywa baleki na nga ba jogo et pourquoi pas la pesa ya nga faloni soli babi leki na ngotali ababi na ngotiri na yaka poto yo leki na bokani bozana ba ressemblance ndela kotala te na lima mama te botika mamboko na nga
pourquoi pas la pesa yanga babi Christelle Paluku wani babi leki na ngai lisusu Naomi Paluku baleki na bana poto Christelle Paluku Naomi Paluku Biza baleki na ngai ya deyo bandeko na nga tout na lela bino ya dega pourquoi pas la pesa bébé nga bote est-ce baba bota félicitations. Merci beaucoup na Oria. Obeta tolo na neni na yo. Po batata beaucoup wanga na bana. Mwana wanga na Oria. Mwana nga za 5e littéraire. Alo anglais makas. Français ko tolo batenga maman na ebité. Oria, maman je te salue. Je t'aime beaucoup bébé. Je l'aime. Je t'adore bébé. Mwana na. Ça paye. Nan. Mobali oyo balanga. Na pe mbote. Te na tango monete. Balanga na pe mbote na pe sisuma metanga pesa be bagenda te genda te fula yuma na mo fula yuma te po mikolo na mama kambweze ya tana tanga kombe na mama lowanti na fula yuma je te salue mon vieux babi vient na babi Charlie Confort kana mingi te pour les pause Apollo Charlie Confort Paris au monde non il là Charlie Confort je te salue mon vieux mon vieux na Francis Libali vient na tongaka Samba, azana livre parcellaire. Tranquille Moseli, livre parcellaire. Yassen, livre parcellaire. KB, livre parcellaire. Oziriana sont les gamins en personne. On les a triés à Bazana Mapango. C'est que le pango papa Sombela yo. Jamais papa a bisoté. Papa bisoté. Pourquoi pas on appelle ça les sous yanga babi ya bijou enzonge antillaise. Maman et Carole. Mon apoto. Alane na kine kima pota koma na kin babi ya nanga babi bo nazo lo bala batu nyonso o balinga rien soli bo manifester so na lo mabe bo limbisanga so pe na lo be bo betela maboko na ninga mabete ya bo limbisanga. Voilà, merci Rihanna, merci vraiment olobi kitoko par rapport à ma question nanga. Merci mais lo moka na kangi izaka ki artiste comédien ba vie ya mabe zo renir kati ya mabe bolu kanzambi ngonga ngoyo Boluka Nzambe. Vraiment merci. Les lopé au les biso qui ont rapport il y a Patrick Beckham. To souhaiter un bon retour. Voilà, je t'ai dit on a Sabino bala maito bolo ma bé. Courage non na ma villageois tout Patrick Beckham azoya 19h déjà Patrick Beckham ana kine c'est no Patrick Beckham au jeudi. Na ko la TikTok bolo bolo bitro na sala vidéo te nota banka. Patrick Beckham yo azoya courage na Fabolo, babi Fabogas leader. Bomba swag alata kano za gulu elengi courage za mambo ekenda bongo baba yu ya mambo sika pete ya mambo sika pete bakacho bi maboko te yakanga mona ko mana danseuse pona yo na ko mana danseuse ekupe na ngote babi pourquoi pas na bosani babi Yannick pani de capricieuse maman na ngai omoni mobalo comme système Yannick faut pesa ka papa bino mbongo na maman bino pourquoi pas la pesa nga babi vient na Bob Shaumba les barons. Merci na bayenyo so balandaki biso na Sarato la TV. Merci vraiment pour la confiance et fidélité pour pesa biso bozalaka wana vraiment tant vidéo na biso kotaka bozo s'abonner pe bozo aimer bozo partager commenter à kutu koloba kutu te déjà wana sol même bataka déjà wana merci pe na maître VK Diebo esprit libre ototombe avocat de Barbas quoi balobi otokoloba lelo eleka otokoloba lobi c'est ça maître avocat na moko Hervé Kadiebo esprit libre mon vieux bambote na yo merveille na ba abonné na biso bonne année année kitoko 2022 oyo to banda ngona makambo ya bien quoi ngai na bino to monani bongo mbale ya sima na invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440.
Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu, the technology of Africa.